Oui, mixage à Bill Clinton et Céléo et Coco Zongs Bax c'est d'abord contrat après concert. Parce que Arena Grand Paris et Yepo Raya qui invité à héritier dans la scène musicale. Cela veut dire et le moment où il y a hasard ils allaient rater. Mais Bill Mutabenga est raté. Vous voyez très bien que Bill Mbuluki, Bill Clinton. Yoka. Mutabenga Bill Babenga na benga ki. Non, t'inquiète, Bill écoute à Zanena Ouira déjà. Tu m'as bon à stade Tamaï Kalambay. Bill les a makamte ko Bill n'est héritier, ils a coûté retour naté. Ils a que batu bazabna Ouira avant de ba côté lié, ba soli ba kena bango ba Jan Cécile wan. Nani akenda pa nani ngana to sola kombe fana ese ki atunga represent abi wi o akota kota te. Faut basani bango mo bayebi ke lokwa we papa biso aza viva photo lengele to lobi so azate to boto betal solo donc profiter na ebida ke do selo ate na bila telenya mutu mo akota pété mo contrat mo ye pour mo na sisi sala munene bango mbale kaka donc ils a pour avantage na bango. Ah, ils avaient des demandes à fanatique. Demande à fanatique. Bah, il y a posé, il y a Bill. Bah, il a posé à Batuana Nyoso Bazala. Et puis, tu sais quoi, Bazotu Naka, est-ce que. En plus, na Wenge, c'est la famille. Hein. Au moins, on s'est présenté, moi, au fer à Imba, Toto. À l'obi, les Konga, ou et Bomarati, ça a montré. Mais ce que vous mêlez, Tango et Robomanga. Tango, c'est quoi? C'est un R. Après, l'obi, dynastie, les bandels, esprit d'équipe. Esprit d'équipe c'est l'ensemble et clan. Wenge c'est toute une grande famille. C'est la République démocratique de la musique. Date c'est Kofi à Londres. Est-ce que il dérange peu bino? Concert les amis balé ou raté y est parti. Mais musique il faut ça bon. Musique la place à monter. Musique la moto ça attend ko tia date na et ça ko demamba libayati. Parce que vous avez salle il y a 9000 n'avez kuna soza combien bango na ka ezai karaoke na Londres wana donc on a teke ata yo mo beta masola ndenge en place nga vandeni so ezaki sala munene ndele roi de la forêt tieto ngato content oza concert alors Ed Mason la landela na ndaku ya landela pina ninga podium prophète Mora lobi Nzabala qui si oui en son en kufana max. Ah mais à ça les diffusion tu vois Nzaba professeur kala mon forme na ngote nganga kosi donc aza prophète ay nganga kosi apese qui se courage à mabe bon monte professeur ngabe na tali vidéo ngote et le suka na ngo lukike ba lukai ay na reta ba viser c'est célibataire on va professeur ba diki c'est pas ça que nous on cherche. Na moni lo beso ça l'émission analyser où raison état qu'ambassadeur de la paix à kobeta concerti. Donc il y a les comiques à l'amboka et comme tout à ouira. Donc il y a une analyse on a salité que ba doit auto beta ba concert mais jusque là pas ouira ba concert monsieur ça. Le même samedi auto le bazin monsieur ko faire un concert à Londres. On a bien voté. Donc il y a un gars parti ouira. Journaliste a une question. Journaliste a une question. Et ça c'est absent. Il y a on a le bien là qu'on a absent na eloko et ne commissaire Mutema Bongo. Docteur Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune fidèle internaute. Bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération pour ça la rabiso, vous êtes belé pour la biso par téléphone, merci pour la fox, la soutien pour ça la pour la biso, merci pour le nombre de commentaires, ni bozo commenter ma vidéo, ni bozo partager, merci beaucoup, na ba kongoman et puis pour le maniko nyonso bata la rabiso na est, toi na bino vraiment de cœur na marambo tout, ezole na est na Goma précisément, tous informer na tout et puis tous senga na ba famille tout abungisi ba master, ba frère, ba papa, ba sœur, nabiso, ba mes condoléances de la part de Sola Vérité Studio, une équipe nabiso mobimba, dans les cœurs nabino, bandeko tout, bota nabiso,
na Goma. Tozana ba activité to bisa bino soki ozana concert na France, ozana album, ozana projet, ozana concert na Suisse, na Angleterre, na Allemagne, na États-Unis, na Canada, ko hésiter te contacter biso pour travailler côté promotion ya événement na bino to rappeler bana mboka ke intel arobeta jour intel date intel de to travailler na artiste musicien ou toujours collaborer na ba po na ba événement na bango na kati ya mokili. Tozana Nikes Bayaka azobimisa Kilelo za nzembo ya Nikes Bayaka o asali yango na kata Paris awa clip pesa clipé na kata Paris et puis a invité ki ba masane ba saper ba koti na kata clip et kobima le 14 février. Donc vous allez connecter branché na ba plateforme nyo sur téléchargement bon mon na Kilelo avec Nikes Bayaka grand saper mais à côté terminer musique elibiso Kilelo suka na nzembo suka na clip les 14 tous à la connecter branché na ba plateforme nyonso toromona Nikes Bayaka chante Kilelo. Moi namboka son excellence monsieur l'ambassadeur Gims na bisabino na février awa tozana 3 jours il y a événement dans la scène musicale et février ka oyo mon amboka a Gims azaki na 17 dates, tous les dates ils a complet 17 concerts na rati ya mokili, donc tous les dates ils a déjà complet teki ya beti teki wana na février oyo et puis tokena bino na novembre décembre mon amboka Gims azana 13 dates na décembre et puis atrel na salle na date moko na décembre où ils a le 20 décembre na Paris la Défense Arena na sengi na bana mboko no bajuba place te bozo ba place poto kuta na wana avec mon amboka Gims et vous allez show et vous allez moto mais là le 21 le 22 le 23 biso tozana la scène musicale au concert au mon amboka aza très concentré pour nango et puis a repasser message à mon nene pe à motuya pour na maramonyo sur ozo de ka na communauté ya mboka na biso maramonyo sur de ka na kata Goma son excellence monsieur l'ambassadeur Gims na devant presse européenne, devant presse américaine, devant presse congolaise, à Ozalawana a relancé une grande message pour la Mongoli kana Goma, pe na Est ya mboka na biso, boza pété, boza la wana, boza la connecter branché, na la bino bilili negi roleka. Le roi de la forêt au rançon, rendez-vous le 15 février, où il peut bonga makasi pour na concert na et puis azana message ya motuya ou a relancer na communauté internationale pour une justice au ezoli kana mboka na biso pour une justice au ezoli kana kase ba congolais ou ranson mwana mboka azana suka na mobanye na concert le 15 février na Arena Grand Paris na kata Paris précisément bandeko na bajua place bozo à place parce que semaine mo bimba to ça la spéciale ou ranson to yema bata wengi maison mère belé na ba invité oyo ou ranson a invité pour un événement ya munini oyo azanango na kati ya Paris le 15 février. Merci. Sur la vérité prod na casquette à production dans un artiste chanteuse autoproduire déjà autocollaborer autoproduire Queen Sai a grand parmi les gros chanteuses ya mboka na biso za na tala ya black ité to collaborer na pour na titre na l'autre ils a déjà disponible sarabino bokini na sur la vérité prod bomona nzembo kitoko ezana oyo Queen Sai a sala featuring na maestro ya rap de bol bo hésiter te bokende wana boyoka nzembo kitoko ya Queen Sai na l'autre bo s'abonner na sur la vérité prod Jofa Cargo très fort Jofa Cargo Express agence ya sure pour na bana mboka nyonso botala la biso ngo suma biloko na Chine ozaka na Paris ko hésiter te Jofa Cargo Fret ezana ozana Bruxelles ozana Allemagne ozana Suisse Jofa Cargo Fret osombi na Chine et Europe osombi na Chine et kena kata kin bobenga ba numéro ezana bo contacter Docteur Miracle eli biso kisi oyo zo bikisa oyo eza Fox One eza miel asangisi yango asali ba solution ba suka na ba solution Docteur Miracle asali biso pona bokolongo no ya nzoto ya biso mibali Docteur Miracle asali biso Fox One deux fois na si bo comprendre Fox One déjà et puis tozana cacao café cacao au peso traiter malade belé na kati ya nzoto ba malade ba sucre ba tension malade belé na tongo avoke caillou au chango na verre au baloli mama ya moto meli oeza cacao café cacao suka na café magamba bololezati bololezati eza magamba ya retraiter nzoto pour tout zonga penda ki mobile zonga ba numéro eza dispo mboka nyoso ça ba numéro eza kafo etamboli partout mundela ndimio mundela confirmango dose eza normal mundela validé oeza magamba ba atotete
Kebo yo kufa na attention à tout. Tozana ba imboka bana mboka ou ba saloner ya football libana ya mboka na biso tozana mutu lokola Chancel Mbemba demi-dieu azamona mboka oyo azo beta ndembo libana ya mboka pona fierté ya ba congolais na sengi na ba congolais tout bozala connecter brancher na ba plateforme na ye pour bo soutenir ye bozala tout près na ye pona opesa force aza parmi ba joueurs congolais ou ba saloner sikoyo ya mboka na biso libana ya mboka Chancel Mbemba de demi-dieu et puis tozana Meshak Elia a auto signé na Nantes to sengi na ba congolais nyonso bozala connecter brancher na ba plateforme na baza ba imboka o bana mboka oyo lelo tozo compter na bango na makambo etali bongo ndembo libana ya mboka bazo sepelisa mindele bazo gangisa mindele na kata terrain mais chaque Elia zo beta siko na kata Nantes bo pesa force bozala connecter brancher na équipe azo beta na Nantes bo s'abonner bo landela ke bo sala suivi ya mona mboka mais chaque Elia tozana Edoka Mbe abeta na Angleterre bana mboka oyo ba saloner ya football na kati ya libana ya mboka na biso mais baza ba congolais to pesa bango force to soutenir bango tozana international Silas Kantopa au saloner ya foot congolais libana ya mboka azo Chababi international Silas Kantopa baza bana mboka oyo biso ba congolais biso ba journaliste biso ba influenceur na ba influenceuse ba imboka tout faut soutenir bango bazo transpirer pour na saloner ya drapeau ya mboka na biso to bosani binote biso to kanisi bino et bato pe utali biso bozala connecter bozala suivi et ba joueur congolais oyo bazo bunda pour Congo ezala respecté. Merci. Odile Manzaka, bonne santé. Ouais, tout doucement, bonne. On vu qu'on salue plus de 3 mois en France. Hein. On a salé plus de 3 mois dans la Kim, dans on salue aller-retour. Ouais, 2 fois en côte. Ouais, bah, on a tout bois d'ingunda. Bateau. Est-ce que tu vis pour un bateau, tu pour un bisomoro? Moi, ça, mon tout petit. Votre barreau, quand il s'est roulé, non, tout ça, bateau, il y a un dingue mortel. Neti nga kimutu nanga ekoti nanga tina bando kanza na vie ya moto kimutu nanga eti nanga kanza na vie nanga na ya famille nanga très bien so ki bo moto nanga komoti nanga kanza ba vie batu eza première erreur no sala eza fo ki bo moto évolution niveau ya yoza parmi ba marketeur ya les rois de la forêt Weranson oyo tozeli na Paris mabuko ko fond pour un événement munene o tozana le 15 février Nagata Panama le roi de la forêt Weranson a un message très important au passer dans la communauté internationale pour la mboutuzo de kana est na biso to bisa bino makambo kana biso mutu na mutu ana ndenge ya ko contribuer to ya ko participer message na mboka ba joueur bo mundu ba tchaka ba signe parce que na terrain ndembo ba na moyen ya ko lobate na kata terrain ba musicien na ba podium na ba concert na bango ba na possibilité de relancer message na communauté internationale pour na makambo ni chose de kanakati ya mboka na biso niveau ya marketing ya concert réseau de kandeni côté na bino côté ya marketing non déjà je dirais excusez et donc comprenez comme ça voilà voilà donc déjà je dirais merci infiniment na batutu o bason babillé très bien donc bato vraiment bazo ki likambo tout le bail le quoi blague té parce que on y na démo ya promotion il y a relobé la concert donc tous en non quelques pourcents il y a récite il y a babillé où ils allaient qui ils appellent un mot rare orchestre exacté mais billetté comme un dingwana babillé très bien pour combien donc tous en non quelques pourcents il y a babillé donc bah tout cas on a mis les quelques il y a billets na bien de tous aboy sous babillon aux continuer au kende ti mercredi orchestre ezalawa donc c'est bon déjà donc on a le baki merci infiniment maman Fifi Masuka député sénateur de Lualaba oazolandanga na pesio mbote merci beaucoup à ya Chris Moulenda donc merci infiniment je te salue Chris Moulenda le président de Draci Odile Manzaka te salue Fabrice Trifazé bambote na aussi kozali Fabrice Trifazé chef d'entreprise chef d'entreprise on te salue voilà Fabrice Trifazé chef d'entreprise donc voilà il y a Alain Power Sokoto le King Odile Manzaka te salue et pourquoi pas il y a Jean-Paul Mouyamba on est à délégation au Ebongami et Outa Fredicide il y a Jean-Paul Mouyamba bambote na yo et puis John Wembo
on vous salue. Donc, Babi Mukendi Bitangilai, est-ce que tout kende bien? Voilà. Donc, en tout cas, on a vraiment dans le bail, na kolembate coupé sa bandeko o ba pese so force parce qu'on a tout na IDT, il y a Arena Grand Paris, donc salle o le roi de la phrase le roi Diego Kao nango oazo ko diverger yango et yango dernièrement AR na la kisaki ndenge batu ba ozo métro pour ba komatina salle nakenda ki wana tant que porte-parole à moi c'est numéro 1 ba porte-parole nyo sa basi porte-parole moko moi so na passeport de service donc on a signé qui déjà prendre tangana na tsaki flèche moko wana. Donc, oui, signifie que tout ça, Batoli Bosso, au Bobetana Arena, on a Grand Paris. Donc, on a les Bosso, c'est le roi de la forêt, on a divergé Saluana. Et merci beaucoup, na bateau, bah, ça qui force, et puis na volonté, il y a Keto Beta, les retours, et ils allaient les retours du roi. Voilà. Odi le manzaka, différence nini, il y a France, na Congo, na niveau promotion parce que na Congo déjà on a parmi bateau assez là les rois de la forêt promotion pour un événement à Congo mais là on a premier événement où yo assisté aux autres ça la promotion où yo mon ningi ni ba parisien ba goya ni mon ba bateau ba uta Belgique Allemagne Suisse ba goya niveau communication ça awa est-ce que ça quand même communication ou ça la pour ba concert à kin soit tes na moins différence moko par rapport il y a kin na Paris pour l'événement à Weranson. Ouais, je dirais il y a une grande différence parce que awato sur la maman moni biso totika bar mo likolo ya double zénith donc auto yiko longolango poto koma lisusu Arena Grand Paris donc différence na communication ezaka ya par rapport ya ba pays ozomona parce que ndet na kin son sa promotion tamsu ya Matadi ba Matadien ba ozala et puis bana batakishasa ba kokende pe Matadi bata Braza bakoya maintenant on a Paris et c'est ngasko comme ce qu'on a département ya mamususu comme ce qu'on bato Lyon Fobaya on mo ka différence nango tout ça ce qu'on a bato ya Lyon baoya bato Bordeaux baoya Suisse Belgique Suisse toi bata Londres quoi ba Tiffany Dangwe moi ça ta koko tozai ba Tiffany Kimbeni tous on a bato ba Lille le roi président d'homme na Lille ou Fobazala donc il y a différence nango za ngwana par rapport il y a ba pays karandingo solo mais ngai ba concerne censé la promotion za kana ba réussite totale voilà parce que nazana aimé ba biloko o ndeti lelo botokolo ba tuloko ba les rois de la forêt au monde que je suis seule na salle promotion il y a concert il y a 2 mois to font le billetterie le 11 février le 11 janvier plutôt et to teki billet tekami bongo donc pour mongongo ne kota na banda ko batu il faut balinga onana mungu ne kota nanda kwa batu pour convaincre bango voix wana convaincre bango babima basi bandima koya isusu kosomba billet parce que ça date le roi de la forêt il a fait 15 ans à Betate na Mikili donc abeta 15 ans Betate na Mikili ce ko po batu tout batelema mutu na muta sokola ya la tabilamba pour aya kota aya fréquenter Arena Grand Paris kota la ndenge le roi de la forêt a joué jour wana donc fallait voir mon ko boye oyo sepesa bate voix o batu balingango pona koya ko ramener batu soso la structure ya lelo parce que comme isko likambo sansa batu lobina lelo pona kota bango na ben ya kilelo o tozali donc fallait voir mo boye oyo ko ganga bien batu bayoka et puis faut avoir o batu balingango mingi voilà na domaine ka ya marketing toza na difficulté ni okute na France pour la promotion concert et là on est compliqué en France parfois non nga pene lo compliqué ngate par contre et moi je dirais seulement merci na bande comme ça au batinga puis ba coup de pouce putain de merde mais bité vraiment au cause on a besoin ya libanga boindenge nini ngamo kopena pour eux avanda libanga na ngamo le roi de la forêt boakanga donc cela veut dire ngamo onde mnaza pour ça libanga voilà c'est bon on a une connexion donc na pesi merci na bande ko tout oyo isa ermo moi vidéo et tout au ba accompagner na musala oyo c'est parce que nazaki déjà bien na bango na moi batebe ba dile na batunsu ba lobe ya orchestre kingani batunsu ba lobe ya orchestre kingani bazana yo bon donc voilà parce que nga déjà nazala na bango avant makamba le roi de la forêt na soutenir pe bango et tant comme ce ko makambo bango pe batenga poids donc ba plateau télé pe bilé on a l'équipe sans saut parce non, que on a côté de difficulté, là, au moins, c'est compliqué. Non, difficulté. Ma Lille est dérangée au thé. Non, parfois, ma Lille. Non, bien en difficulté. Parfois. Bien en difficulté parce que tout ça fait partir, il y a promotion, il y a Moussalonga non sala.
Donc eza eloko faut eza pena ba print na mutu nanga pour le quoi eza pour la première fois depuis nga nazalo dile na Afrique on a eu un concert à l'Aura de la Forêt. Donc ni surtout peut-être pour na difficulté côté difficulté pour nanga donc mon nango eza bien pour intérêt ya musalonga non sala donc on benga ngo difficulté. Très bien. Voilà. Bah facilité zanine par rapport à Kin na France. Na niveau communication promotion. Ni au monde eza très eza qui facile eza simple eza compliqué mo tout bon ba plateau eza belé ba journaliste eza belé na moni to surtout to ça musala to yambi bino pour la communication na Kin pesa pareil au les canaba chaîne mais à part wana et là on a un avantage au France eza na pour événement. Bon, en France, au moni, eza déjà communication, mon konde to utu loba wa, eza loko la, donc, nako lo bande nini, eza loko mo o eteki sous logo o pe makasi. Donc, eza loko eteki logo o makasi, déjà na plateau boye koleka déjà, parce que batu tunde ti migi oza déjà mutunanga na ken, ou yambabe batu msoso ozo immortaliser nga na mabanga, dans la même art. Donc cela veut dire c'est ils a facile pour nanga tant ce que les kaboko ça promotion il y aura de la forêt pour moi ils a facile donc ngama mutu na monyo ils a normal hein. Donc né dans salle promotion en Paris ils a même mon salle na Kin ça dépend quand il y a ba place voilà ça dépend ba place tout le monde qui au dit les manzaka CPI na marche aux qui samedi tous les deux marches c'est comme si na monyo qui participe qui ils au participer la marche là pour l'intérêt à concert pour aux Congolais on a souci en boka. Non, déjà mutu moko ta ko leka mutu na ki congolaise. De mutu moko côté a ko leka mutu na ki congolais. Donc ça veut dire biso tout aux ba congolais. Donc ma miss o eleli na liste congolais directement yo le na liste na mutu nyo surtout za congolais sans batindo kutuke yo ka pasi wana. Biso to tamboli pour na concerter. Mais tout tambo pour participer. Tout tamboli, oui. Mais eni kolobate ko tambola nde solution na biso tozo luka. Biso to aider quand même idée na biso place ça. Maintenant bato ba moni passe na son de tout tamboli, bango ba sunga biso sikoyo. Ba pesa biso tozonga na toke na raison ya likambo toza nango besoin. Donc tout tambola pour na mutute, mais tout tambola pour na solution. C'est que tant to luka solution et équiper mon concert nanté, et équiper ma Congo drapeau. Ils ont les là pour ne to tara drapeau mobimba ils en a ba coin muso drapeau za ya ukatana c'est ko ukatana wana eza parti na mundambu ya congolais o eza ya kozoka parce que mutamu na drapeau za otombo na mitu ya ba congolais musoso tant que ba drapeau congolais matana mbuka na bongote eza na moins donc cela veut dire drapeau za ko kokate c'est ko faut ba ça l'effort pour drapeau wana ekoka yango muso to tambola pour ba kokisela biso drapeau cela veut dire to za besoin paix kimia. Concert à part ya wera so les nini to wera promettre nini pour la station de kana Istanbul kana biso margué bitumba margué ba ku fa wera so na date ya concert na e batum sport ba beta batum sport ba beta te mais bino mo batum maison mère bon compter journée oyo samedi jour à concert oyo bon ça la biso surprise to au communiquer biso ba la biso que il y aura quelque chose au wera ça là on a beaucoup de message to aromatise ba combattre na podium balancer message beaucoup kanisa nini pour un concert au jour Miguel c'est pas dit que pour kimia ekota na mboka et senga ka fu ba combattre ba mata na podium balancer message to go lancer message 100 fois ou rançon na ko peut lancer message 100 fois mais essentiel tous a besoin ka ya mutu o a na volonté est-ce que message yango pezo koma mukolo bando kantake po muta changer mutema na esenga message to esenga concert ibeta teza première erreur au sala parce que mboka mutu po asala mutu mabe e lukaka église te prévenir me batu bana église mabe pesa la kaka donc le roi de la forêt azam eloko ko prouver te lelo pona ko compatir na nyonso zaka ya goma te na souffrance nyonso o tout ara congolais na congolais. Le roi de la forêt a encore pour Nagomate. Il a fait ça beaucoup. Abandi ko laksake aza congolais les loti. Le concert oyo ezaki a ngoza concert mo ya esengo. Mais le quoi tous un problème na Goma.
monga pe na talaki na mono ndiri batagoma ngo basali sold out makasi na concert ananga idée maman ekiminga est-ce que guerre ezala boy est-ce que ça okende bien non tout le bit te ki tozaka na guerre auto salama voilà bakufi plus de 3000 morts voilà plus de 400 blessés voilà mais après guerre nanga sali point de presse après guerre nanga sali invité batu na stade asulu na peuple après c'est que neto lo babo guerre ezate non siko ezate siko ezate mais ba lève mes au salama na to show ba soupe ba ebi ya guerre ezate non le guerre ezate siko parce que FARDC bazate bazo beta masacité nanga rebelle M23 bazu Goma. Mais le lobby guerre ezate bazo se préparer mais il y a aussi des enlèvements au salama bazo enlever ba peste ba OK na ba bazo ibate surtout sur la na ba de watala biso na Goma kuna ba enlèvements au salama bovanda na ndako ba bazo père na bino na kene peste ba kene yebanité donc mboki zaka na mbilinga to kolala to lamuki na tongo ba komi na Kinshasa voilà yango le otolinga to lo baboy pour ma mwana nyo ceci là c'est là où casse na outi kutu yangwana ezaki pete mingi pe simplement casse pour nous comprendre lengana lo baboy pour ma mwana nyo ceci là ezo luka te ke faut ba lancer message bako lancer message 100 fois est-ce que mungongo wana ezokoma et luka bato yo bakoza na mutema munene pe ya malamu pour na aussi salikambo wana mais le roi de la forêt étant qu'un ambassadeur de la paix a manqué comme d'habitude nenga salaka a se décidaki a longola 80% na ye pour na cotisation na ye ya kokende kosunga otobenga ba sinistré bato bazi problème ya lisasi to ya nini na Goma mais biso mo pe to telema za bandeko bana Goma to telema ndenge to mona bandeko musupe ba telema na Kinshasa donc to telema po Congo musapi moko sokola kilongité lobi biso to yoka pe mona muto so mamango ya ba vote banda ko ba to lobi ngana parti politique ngana na 1 million de personnes bo voter ngana comme député pour ngana parti ngana za ba tebele c'est ça qu'on veut batouana o ba ko telema ba député wana ba lobaba na ba 1 million de personnes 700 millions de personnes bazo siko temps bazo ba pesa pe Congo chance ba bimisa bat na bango ba kindo sa ko luka pe eza na Goma parce que biso elo auto déplorer ezaka yangwana minerai diamant et tout biso to monate OK peut même bato ba vanda pe na Goma ba mona na bango ngote mais bazo souffrir pour intérêt ya bato misoso alors c'est que bato mo faut ba koma mutema malamu po ba yebake mutazwa décision ya mutu ezaka nzambe wa ko so décision pe ya kolongola mutu nyoso azo kanta eloko nyeze important alors le roi de la forêt pesa a kolongola 20% na ye pour na kosunga bandeko oyo bazu problème ngana lo ba le roi de la forêt za mutu akabola mawa na place mawa ezali akabola mawa prévané ba mama balela na kini bakanga bana bango etant que bakuna mema bango na kanya makasese. Mais le roi de la forêt a se déplacera na orchestre ne mobimba wenge musique à maison mère akenda obeta concert ti na kanya makasese pona relaxa ba maman wana ke bana bino baza mais bazo ba formation dans un mutu a participé na mambo belé ya mboka dans un mutu a tara pena corps et âme lelo mutakolo bana yo ka pe bat balobara oui c'est bien place mawezali il faut pe biso tout na mawa mais ba mawa nyonso ezala ndenge moko te mutu na mutu na mawa na ye ndeti mawa ya musicien ezaka koyemba prévané lelo eloko ezo soulager bandeko na biso bazo passe na Goma eza ba musique o bango bayemba so kotilo na ba plateforme tu ya téléchargement au monde bazo itamso ndeko moko azoka ki na licence ba batie na nzembo likolo cela veut dire nzembo ezo accompagner passe ya mutu wana c'est que ba musicien baza censé musala bango basalara et accompagnaka et esengo na pasi oyoka mutu sur place sur le loso côté na ba TikTok au monde place ba photo a député te na mutu azoki ezate ezaka ba nzembo ba wera ba yemba ki pona mboka pona pe ba tiango na place o batu ba oyoka pasi cela veut dire nzembo ezo accompagner bango donc musala ya artiste ezo accompagner pasi wana batu bazana ngo oka peuple congolais téléma nzembo ya artiste donc cela veut dire ba artiste na biso baza très important très capital au faut te protéger bango koleka mamutu
po to ninga to bando mona valeur na bango tant soka pour na problème te aujourd'hui tant so somoro ya vina papa chéri soit somoro bo ya héritier soit ya ferré o yemba pour na mboka otie mais après bazara considérer te non donc cela veut dire musique qui accompagnera douleur nyonso donc les gens ndenge faut accompagner douleur même au boyi na yo lelo on comprendre que mututu place azali aoyemba ndeti no wiki silence nzambe ezab sans nzambe te au contraire za force tout bande mbona bayemba rapport et compatir na batu oyo bazoka pasi donc mona teke bazi photo mutu azoki na goma batiena ya sénateur ikangami ba osela en promotion za raté pour l'instant c'est musique o bawera bayemba ndezo compatir na batu bazoka pasi. Donc c'est que bango musana bango yango wana rola musana na bango eza place matanga ezali bango fo bayemba pour soulager bateau bazolela place fête ezali bango fo bayemba pour soulager bateau bana en fait ndeti boso kota ba plateforme téléchargement ba TikTok et tout oyo ka banzembo bango bayemba pour na mboka mais bango bazate mais banzembo wana yemba cela veut dire qu'ils ont représenté bango valablement et pourquoi pas il faut basa concert pour balancer message et comme un problème comment c'est que kende na ba plateforme téléchargement o bazo tcha baso na bango bayembela pour na mboka olongolango otika ba photo bato wana ya pamba donc elongwa te pour jusque là même na ba fête banzembo wana ezobeta kaka poser compatir na bato bana passe au côté pe na ba TikTok on sentir que bato ba ochango pour et soulager quand même place au bato baza na yo qui au côté le roi de la forêt imbaka ata bosali mobulu bomengo ya biso moko yango bato ba osalela c'est que bato ba osala nze mona ba bosani ki mboka ya passe non ezo aider bango na passe au baza nango alors le la bato wana bango mo baza vivant o bayemba banzembo yo ezo compatir le na ba passe au bandiko na so baza nango baza censé ya koyemba ngo sikoyo en public bato tuna bango bazo yemba ilongo et koti pe na bamboka na so ba mona que non même si de loin de près toujours les lana bango. Donc c'est le rôle à musicien yangoana. Donc ils ont rapporté que ceux qui go mais na guerre musique est bétaté mais oui tobo yobi musique est bétaté parce que musique ils ont un rôle ni musicien on a zo bétaza sénateur té député té honorable té président té azana kata makambo wana ndeni oui biso tout faire partir na souffrance wana mais mutu azana ndingo transmettre un message yo ndingo yo keli passe na yo ozana ndingo pour transmettre un message mais bango ko transmettre un message na bango eza faut ba yemba baloba pe na concert wana po mungongo na bango ekoma ti place kokende parce que bato bakota concert ezaka batago mata ezapeka bato RDC ta il y aura tout le monde ba guinéen et ba français et tout mais quand même message na bango wana kokende et baki c'est idée mususu par rapport ya lobby ya marche mususu il y aura de la forêt lobby ke ba chas ni mo wana muto za cotisation na ayati il fait ça fait partir ya souffrance au bato ba lukape oui na mito guerre ezate même comme ça ko za ngapeli pas. Est-ce que tu connais bien? Il paraît surprise il y a eu rançon les ajibim pianisés solo. Il paraît invité surprise les ajibim piano. Bon, tu décortiqué, il paraît pena. Bon, on a tout mis, on a une info sûre. Il paraît. Sur les solo biso oui jibim piano zana. Il paraît on est comme pas dans Grand Paris. Il paraît on est comme pas dans ngata. On est comme pas non. OK. Babil na ba jani, bon ba musicien na wenge maison mais on va répéter ba préparer concert. Pourquoi pour récupérer ba jani, Bill Clinton de toujours quand il paraît héritier watana ba rozala Fabregas nande webi climat héritier na Fabregas les ambienté. Bon lui comme ça ni non si longtemps ba pele ba musicien na bino ba catholique ba dinara. Ouais, donc et comme à sous question parce que là qui demande paix à ba fanatique. Ah ils demande à ba fanatique. Demande à ba fanatique. Ba ina posa ya Bill. Ba qui na posa ba twana nyoso bazala. Et puis ti sikoyo bazo tunaka est-ce. Jofa Cargo Fret Express, le meilleur transitaire de Chine. L'acheminement de vos achats sera effectué directement de la Chine, lieu de fabrication, jusqu'au lieu ou ville des destinations partout en Europe ou ailleurs. Commandez en ligne sur chaîne Amazon.com, Zara, Cdiscount, Alibaba.com, Zalando, eBay et faites-vous livrer chez vous. Contact plus 243 99 99 177 87. En partenariat avec eShop RDC, nous livrons votre commande en République démocratique du Congo. Jofa Cargo Fret Express, les pionniers.
le meilleur transitaire de la Chine. Qui dit mieux? En plus, na wenge c'est la famille. Hein. Au moins, c'est pas dire moi offert à Imba, Toto. Toto, on a des chansons fétiches, quoi. Toto Chibola. Eh. Ah. Toto. La chanson préférée nanga. Nga pe la chanson préférée nanga. Nalinga ndeti nanje moi nga maloba. Alobi likonga o ebomarate za ya montre. Eza mambo batu baloba mingi te. Abi likonga o ebomarate za ya montre. Donc likonga montre ko boma moto te. Mais soki oumeli tango ekobomanga. Tango c'est quoi? Eza R. O ka pesa za? Likonga ebomarate za ya montre mais soki oumeli tango ekobomanga. Après le bit dynastie ne bandel nango esprit d'équipe. Esprit d'équipe wande yango kambanga c'est l'ensemble ya clan. Wenge c'est toute une grande famille. Ongana loba c'est la République démocratique de la musique. Omoningati ba tiraime zala natikala jamais ko défendre mutu moko soit na côté la na côté la déplique na tiki robinyo non. Natikala toujours intact parce que je défends logo na biso ko monango Weranson. Et les lots c'est forcé bien que bandeko baza mais le roi de la forêt pas tout ka image nae et puis na logo ya wenge na manière nae esprit d'équipe wana ba yemba ne bandela dynastie yango nde nga ekambanga parce que c'est l'esprit d'équipe pour tout ça na likamba munene bo c'est eza fait donc mutu nyonso o azana temps nga na lobaka déjà dernièrement que on ne peut pas obliger quelqu'un d'être là mais mutu azana temps na naki robinyo a na plateau na yo na landa kendenga lobaki aozon akin les deux les 12 cela veut dire na programme na ye azana programme ya les 15 mais soki à 8 ans à cause là dis-moi ce qu'on nga milobeli bongo soko azate o condamné ndeni biso lelo eza des monde batu basenga ki fa bandeko bazala o azana temps eza fait mutunyo so azana temps de Bill Clinton c'est Léo et tout le monde o azana temps azana donc c'est un peu ça bandeko ba répétera déjà dans les rois de la forêt bango baza ba auto zana bango ba o wana baza déjà ba patron baza na orchestre na bango mais tant événement za ndako o yazana temps muto retourner question na porte azata mais quand même oui température et puis c'est toute exact question exact concert il y a événement oui bien voilà. sûr oui autre le bélo très important les padres fait rigoler lo bananzi Toto Chibola esprit d'équipe voilà mais na kati ya wenge batu ba longwa esprit d'équipe ezate on a contredire ngate parce que lelo Fabregas na héritier simbate lelo na wenyango yo na Sarah Solo et simbarate il paraît que so il paye pas kangisa ko so il potindara bat ba beta e bilo mo bongo quand on parle des esprits d'équipe c'est-à-dire place kimeza esprit d'équipe donc o eza boko lia boko shola mais na wengi ba meza déjà potina rectifier muke na aider pour o solo là ndo moninga na vandia na tikala ozana prom na mutute bana wenge na bangote sur Sarah Solo kangisa ka ondeni bon sur ozana prom na été non c'est pas grave non c'est pas grave to solo mamwana te nga to solo mambo za pena na ndema donc to solo mambo te ki on dirait nazangi bilan 2024 na solo yango na bi pangote na ko sope mamwana te donc na pese mbote donc c'est aza ser o to zala na c'est bon de l'eau ah il pas ozala déjà na concert donc j'ai pas un problème avec lui il est pas na problème na ngati j'espère donc wana débat na ngati voilà donc ngana mambo to solo donc déjà mambo lobi Fabregas et héritier na éviter so tan komba we place ni ezate na éviter ni ba lobi ke ba son ba yo kana te pona wera en fait ce que le collègue produit mion to lobati voilà tout le monde marabo zo le kana internet ba tu héritier na ba ta Fabregas connexion à bien c'est ça toi ba na mikete parce que il y a des chansons au héritier imba Fabregas et pas imba donc wera osara na 4 wana et puis concert esenga moi feeling ezala donc esenga fini comme pas de feeling ça dit boza bien même moral na bango mbali ba même moral mais nga na mona pe babi ke kola ne bimisa ba Lorient mais ba na classe nyo so baza même moralité prévani même na l'église donc lo baté ki na l'église nde boza no mona bina ke pasteur na interprète ba solate mais ba sa msala nzambe wana ba ya eza na bango te ezate ke mission yo beta na orchestre mutute bango tout bazo e papa bango donc mutna mutezi nko lo baté ki ba koma ba camarade to ba solola non
mais mutazo la beat moko ya récite ya eloko na bango. Alors pour na récite ya eloko na biso tout ça la tokoma tout ça la rana nous sembla eloko na biso ça na no récite et après ba guerre izanga nango na nengo linga te guerre izana wenge internet est là non sans wenge y a pas l'internet. Il faut maquiller sauter ça tiraillement mais la ndenge na yebile za na mambo kati eza mamute ki oba bomana non eza mission mon na kati na bango to lo bani pesa o mbeli acha o is impossible eza tegende omoni miel aza na o yebise ke miel ça eza la raté donc là ce que le qu'on a za na bango na yebi ke te eza wenge. Quand on parle de wenge eza grand esprit yango mona baloba 12 c'est l'état d'esprit wenge za mamute ki monde tuninga mamo ana yebi nga ngote mote ke na soli ngote. Siko so tunga mamo ona mona mnaki za poids mamo za kilo onga mwa mnaki na kitili kona solion so tunga mamo ona mona ke na niveau na ngaya ngote na go solo lango etant que muto alobela wera donc nana mambo oyo nga fona opesa mwa na TV neti ba mambo susu na mona te oyo ngote donc ya lo mambo so mambo ba scout na kata ba soda et pesete voilà donc solo lango te siko wengeza rapi na bongo donc mais eza nango guerre te eza nango guerre loyale mais ça mitema te ke mutu moko olinga muninga azala te neza na pe mutako tirer pelo monte moni nze mwana ke bien te eza d'une manière ya ba misa la promotion bango moko mutu moko na kati na bango to yoka ka lobaki yake afingi mambo mutanda ndako mutu na mwasi ne sala mate eza ka mambo fitita musique te moni ya zan succès te ngaku na sala ba vie ngaku tu donc ya mambo za normal na musique. Mais ça ko déplacer ba langage te si ko net mambo le ko za mambo concerné we raté eza mambo te ke we randa lobby we randa poni we randa lingi te ya mambo ya ndako donc eza mambo ndako bongami olati kitoko guerre eza na plateau chaussure à canot parfois bien ngongo no yara nango c'est ça obengisi bill a commis France lelo hein. En France, c'est le point événement le 15, mais je vais analyser Bill sans Léo, on dirait tout découvrir Bill na bien parce que Bill normalement Bill a Betty c'est Léo pas Betty fait yango na Bill na c'est Léo normalement c'est Léo Bill moko pa wera ba fanatique mususu lobi ko na joie ton so na quelques membres ya maison mais ba benga biso ba benga inga migende nini si on veut pour lobi nini il faut c'est le pas à la bo benga ya au pese biso numéro na tindi parce que bat mususu ba mona Bill sans Léo nire PZT dans le concert. Hein. Ouais, mais il n'y a pas un sacrifice sans bénéfice. Hein. C'est le moment où traiter la Poussana qui va traiter avec Célio. Enfin, il va traiter avec mi comment on va traiter? Oza mambo orchestre Célio ti. Oza place ba utaki et si comme taloba bis encore. Premier voyage aya pour na mutwana dans ce événement ezali. Na uto lobano awa. On n'oblige pas quelqu'un de venir. Mais ce que ça attend, non tout le bano awa. Est-ce que donc il est bien? Nie, osate. En fait, il y a que Kofi Olomide, a benga ba mission mo quoi. Ba taper carte la terre. Après ce bon programme, à ça l'échange na bango. Et l'on nous a envoyé en son benga Célio. Ça magie. To so la mamusu so koti mamusu. Yo ko exemple ya wera na mutu. Baza le monte. Mais ba artiste. Te baza calibre mokote. Monter comment on peut en monter. Donc, monter ça, comme dit, tout le monde ne peut pas faire comme tout le monde. Monter na ndenga sala mamne, monter ça na ndenga sala mamne. Oui, ratrasan zila na ele loba ne batara badat, babeta ba concert partout. Awa nani okapi ameka ki aloba ki chada, monter ke wenge chada en désordre. Donc wana wenge, eza mamna ngondenge na ngona calcul na ngondenge na. Okapi ndena non comprendre. Te tozo na biso, ana bina pistonner comme piscinette amukeka, eza kama diki par rapport à game. Vous comprenez? Wenge za na mamnango. Eza mamtege ndege baste, wenge mambona te. Wenge ba mise na biso pe ba ozela ka tege mukowera ya obeta pe bango ba ya te. Bango bazaka na bokesa na bango ba tsaka pe ba date na bango. Mais soki ba ayo comme siko mamba soki oza na temps. Ndenge za boza fête na bango, donc za royaume fête à royaume le retour du roi. Donc oyo aza na temps aroya. Ayebi kete père na biso ndako na biso ngana ya kuna na kende na baksa fleur tona longo la fleur place na zangisa fleur ngapena kena fleur wana na tambola nango parce que ezalo kwa concert à gloire ya mutunyoso de lo wera telemi yo yepo boaki peut-être batu ba découvrir ka yo lobby
donc sur le bana ba 100 ans 90 quelque ba pecho ba lelo ba wesh wana donc sur ba éviter que cri oh mutabo angoye c'est toute une occasion ba oya olanda we rapona ba son nae ya kapé omiteka. Est-ce que donc il est bien? Moi je suis avec Ranson nazana we ramemu na ngana podium héritier non na pas omiteka kuna na manière nanga et puis na kuna na cash nanga donc omiteka komba we rana yanga moko na concert héritier na ko vana pe na bitenga we d'abord anga danger nga babo anga tenga ba yemba nga na podium mais na ngwa pe na ke pe concert ya déplique na ke pe ya miel na ke pe ya nani na kenda point na omiteka encore et puis na kenda bon na cash money ozomona donc ce que ça ndengona donc muto yebi ke lelo oyo ya concert wera donc logo munene yango wana donc bapona bapo ya na ndenge nango pona na Bercy mo na bengi na mo pena ke ba wesh pena na ba wesh bana na baloba ba si ça français nyo sauté donc so le bi bon yo mo fotele na jour pour comme bonjour donc ezaka ndamundam ba ozala donc parce que ba so bango ba beta ba kibwisa mpipa fo ba ya kodeko soko milingi fuzala wana po ba ko découvrir que bato bataki babwaka na kata bason eza banani avocat to dinga muto ayemba de omité qui encore oui mixage ya Bill Clinton c'est Léo et koko zongs bax la bango contrat mususu après concert parce que Arena Grand Paris et yepo wera qui invité à héritier dans la scène musicale cela veut dire et le moko ya hasard ezala raté mais ce que ça que c'est au monique occasion moko eza faut profiter tant mieux profiter de l'occasion pour causer la thé parce que l'oral de la forêt n'est pas beau à son élo causer la thé mais ceux qui de là ont continué à rien à Grand Paris ça la monnaie azar déjà m'a bêta ba double zénith mais azo bêta on peut en sa force donc profiter na bien que dossier le télé mi la télé mi mutu mo ko tapeter moi contrat moyen pour mon associé ça la monnaie bon mbalé kaka donc ils a pour avantage na bango premièrement donc mutu mon qui a pour avantage ne dit bill premièrement azar copicable. Mais Bill Mutabenga est raté. Oui, très bien que Bill Mbuluki, Bill Clinton. Yoka. Mutabenga, Bill Mbabenga, Mnabenga ki. Théorie, bana, toi yamba un jour. Non, t'inquiète, Bill écoute à Zane na ouira déjà. Tu m'en es bon à stade Tamaï Kalambay. Bill les a makamte ko, Bill n'a héritier, ils a coûté retour naté. Ils a que batu bazapna ouira van beba côté lié, ba soli ba kena bango ba Jan Cécile wan. Déplique, ba fabuda ils a mamunde bazana ba retour naté. Nani akenda pa nani ngana to sola kombe fana ese ga tunga repezanga biwi o akota kota te fofo basani bila za wana ko vanda ne bobu ayo ate na kota na pa prise na studio ngana yeba na kende rep studio mo dernièrement ba esinga bila auto kende ne héritier ba auto kende ba zayi wana yebisanga siko we ramta benga mutu bango mo ba yebi ke lokwa we papa biso aza viva photo lengele po lobi so azate to boito betal solo. Donc ça m'a ramené que Bill ba Jani bango ba yaka na bango moi tour baye ba sapi mam na bango c'est quoi yebisanga wera fondenga za bonga loba da bis encore na Zaïre après aba sous na Congo abando sani azana encadrement bato azo encadré bino pa loba déjà bokende bo samsana no mais soko on attend tu peux passer mais l'histoire je bête ma visa Bill les a visa ka oya kala wana ifaka ya Paris la Défense Arena concert ya Fali ayara na été parce que non Bill a tiré leur visa pas te Bill a zo visa na mamona te Bill ba visa na bango to monyo ngo biso nyonso negi pas ouais voilà le roi de la forêt visa mon père ba 5 ans ko patienter ba dia yoka so te azo visa pas Fali te to tika mamona ko atika azo visa kuna te baleka baloba ti bango baloba vérité azo visa kuna te Bill bomoni ba visa na bango ndenge mo ba passeport na bango koti na ba patuzia na bango o bazua na ba Adjani Cécile bato bazaki liboso et ya ba doyen ana groupe oui yana le roi de la forêt doyen Limbonda ouais oh il pas eu visa ouais ah c'est bien ah oui raboulé hein doyen Limbonda mais fallait pas besoin de Diego Kawazo be la santé mon boulou na cadre de traitement na miki le ça la bien ah ouais oui et là aussi la té ba oui la té ba ça peut beli na maison mère Diego ouais to bo santé on a bel aussi la té ba oui la té date ya Kofi à Londres est-ce que il dérange peu bino par rapport à bata Londres ba ozana Kofi Olomide le 15 le même le 15 au Ranson à Kobeta na Arena Grand Paris et puis dans Londres kuna Kofi Olomide aussi produire na quartier latin Paris donc il dérange peu bino te tala Kofi Olomide kotona na habité sur bata Londres ba oza très baya
Bo tchatcho na wenge comme le monde. Ezala musique. Te tchatcho da kasi yango na musique donc c'est que batna ba fanatique na bango. Nga ni mito fanatique ya maison mère ki kota concert ezali balé we ratie aye ye patie. Mais musique il faut za bongo. Neni musique eza place à mutu te. Musique eza mutu o aza attend ko tcha date na eza ko de mamba libaya te. Parce que biso to beta salle mo ya 9000 na bité kuna so eza combien. Ndé landela ki bon. Ah, o matisa ngo aboye. Et équiparateur. O baxi ba kiti. Na ba matapata 12000 ka ngandi na vanda. Eza dépend kananga. Donc bango eza peut-être na ko eza karaoke. 3000. Bango na ko eza karaoke na Londres wana. Donc ozo mona te ata yo mo beta masula ndenge en place nga vandeni. So ezaki sala munene nde le roi de la forêt tieto ngato kontango eza concert. Donc na mi tu wana eza lokola aide maçon donc ndeti biso Londres eza mo musika biso en France wa yazo aider biso na concert alors aide maçon la landela na ndako ya landela pe na ninga podium. Donc eza ko tu jamais ko tu toko sur la mambango parce que yo mutala kaka. Odile tu yambi plusieurs fois na tout na yo ba promo ba visa, yo sanga bino tout boka na ba visa. Ouais. Mais ti sikoyo ba musicien maison mère dans ba comité ça pour ba raison. Non, bazo ça basala ki nzembu ya paix pour na mboka. Chanson et compatir toujours na bande kona sa go mais puis na mboka mobimba. Parce que ndeto za bo ne pense pas que ndeto za na ba Congo misupi bana kishasa baza ba mort vivant. Quoi liwe za peka nde omuna mutakangi misute. Liwe msuko ko za pia kamena tongo za different za mort vivant. Donc ça demi mort na kini on a yango moni preuve ane mutaki aki marche mais aibi de soso. Donc c'est que soit kuta na kwanga na nzela olia ada mort vivant. Voilà donc pour mutaki aki marche aza na objectif moko et puis na idée moko okendela nango solution monana. Mais moni mutaki marche aibi de soso et pas tanga na lipeka donc ala examiner penda ke akufa déjà. Donc liwezo bandaka ka nde to mona bato bakufa te bato bakufa chaque jour. Mais le roi de la forêt na passe o ya zango ya ba congolais. Atala qui fallait manger moment avant à se déplacer et zalawana pour et consoler mitema abakisa pour inviter ma bakisi likola banzembo ayembra déjà pour na mboka il fallait baser la clip nango mastering et tout ba finaliser yango et puis mercredi bazala voilà maison awatoza chez maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto na yebite. Yaka, tokisina metro chateau mutia da kayawu. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Azama na mboka maman Nicole Malonga. Za na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa na za na produit spécial ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazo tambola kana ba poudre na ba fond de teint Nicole Malonga awa toza eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite tellement vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposi eza eloko moko ezosalama naturellement ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Donc oyera moko oya mercredi na équipe etikali idéologie ndeni na repos bobongisi ndeni tokoyamba nde toyambaka nde bato batapoto bando yambe kala ezaka vraiment bien organisé ba poto ya ba arriver à Weranson surtout tant on doit à Paris ceux qui vraiment venaient zali moi organisation ndo sala ba golf kizola mo ba t-shirt sala na mbo tete na lilo na pesi mo ba tumi mbo tete golf kizola dégâts matériels na pesi mbo te maman Claudine Pino ba salam na yo Kevin Lutete boga par excellence yo yebi donc pourquoi pas na pesa mbo te pa ya basilengi bato baza après concert on a after na bango pezali ya basilengi j'étais salé à passant et bazana ba lorette compresseur bambo te na bino donc voilà en tout cas organisation eza makasi organisation pena eza pena ya makasi et le rôle de la forêt to yambe kande to yamba et puis avant moto lelo apesi biso sous valeur donc ça la monine bongo le rôle de la forêt na ndenge na bango ozai ke ba vie basila mais le quoi ya banga télévision na Blanchard Mosaka yesoko mekia ko ya na etas ko ndeti Diego Ka ya Arena Grand Paris donc batu bo yambe en tout cas préparation ça normal na vie bino bozala wana comme d'habitude pendant teke voilà
Voilà. Prophète Mora Lobi, Nzamba Lakisi, oui, en son en na Max. Nabi qui vidéo est circulé. Ozo croire na profession na beaucoup de prière to oui ça na batunini au bota la bishona yo par rapport à question. Oui, en son en na Max, c'est non prophète ona. À ça les mêmes émissions, ils ont médiatisé message naé que oui en son amoni oui en son en na Max. Bon quand on appelle la prophétie na maison mère, bon dimela rappel ba prophète prière à peine après ce prophétie boluki muntu beaucoup de ma bonne délit par rapport profession sur il y a solo et qui nzamba épargnant parfois mais bon profession les a 2021 tu as bien né mais à ça les rediffusion tu vois les a ba professeur kala mon forme la monter ba professeur ni moi ba professeur kala ba 2021 donc nganga kosi donc as a prophète ay nganga kosi apese qui se courage à mabe apese qui se courage à faux on les a ba qui se courage bon moi te professeur on a ben natali vidéo ngoti et le suka nango luki ke ba lukai ay na retard ba visa Cécilité on va professeur ba diki c'est pas ça que nous on cherche on n'a pas besoin de bato ba ila suka ba professeur ba to kufa on a pas un problème sérieux na mboka ya Goma toi na problème kimia tout le prophète moi makasa ili biso solution de moi mon comme ça le bana kitino awa ngana zara moni ngana belaki le roi de frappe prière pour ngana uka bien peut-être il fallait image pour bat bandima mais na conscience na ngamoko le ko nga pe na zali na ondima yango na bikaki donc na loba eboye ba pasteur wana to linga bango mingi maintenant tout telemele bango au nom de Jésus comment bino bolobaka au nom de Jésus pourquoi bimi moto au nom de Jésus musileke ta bimi moto pour ani ba démon mikemki bon ils ont dit série au ba démon minene bazarate au démon munene nazali ko bank ça va pas comprendre que ba démon bazara solo au nom de Jésus lion abimi moto au nom de Jésus girafe abimi ba démon minene bango bino au nom de Jésus na no bosa la ka ko isabato na loba ko pana moi que ba changer pour ani ba comprendre que ba timbela bango au nom de Jésus mo boza au nom de Jésus belé bino bosa mlaka bozaka au nom de Jésus ko isaka bato au monde muto beta muto pati à distance à quoi bon dis la prophétie na tino question on répond na dim dans ça pendant la question on a décortiquer on dépoto que nango bien au monde na muto beti muto pati à quoi suka nango yebanite so quoi linini na habité démon côté na silence abimi muto bando sa maman ni wana démon momo na démon mo kata bilamba tala ba démon ndingwana siko na ngana bisa eboye prophétie na eza bien mais comme indete nganga kosi aki webisa zo mbongo en tout cas dendi pena donc eza pena na amete na espace place vendredi nga lingi te bango ba ela soka ba professeur ba to kufa mutu moko akufa parce que ça bi weza mutu moko mais tona batu ba kufa belé mbala moko ba na Goma misu ba lever bango nzamba lobini pona bango po mamwane sila il faut nini il faut bito ça nini pour ça to sali marche ba yi ba desoso ba tina lipeka ce que photo ça nini pour mamone sila ayi la biso prophétie mo ndengwana et ça la biso bien mona kutu avant loba ki ba luki ngamo no luka et tout sila ngai voilà donc to boy pe prophétie na été masala ngona a transformer yango na ndenge ya mboka et au ça la biso bien donc so nzamba l'accès que wera kufa na abina mwani mars en tout cas et la mai je me trompe entre mai ou Max, je me trompe. Au moins, le professeur, il y a un peu Max, hein? Ouais, Max. Non, ils ont vidéo, non, tout à l'heure. Vidéo. Bon, du début, c'est en tout cas, le professeur, bon. Max. Le professeur, bon, biso de CP en angoté. Parce que, toi, non, mon bébé, il faut y aller, bango, baya, ou louba. Et puis, aux autres, bah, qui va louko. Puis, aux autres, bien, bah, professeur, ça, bah, puis, de professeur, l'équipe, hein. So comme le cas ba loko po sanyo longola mamzamba lobi yo longola onde ni ponza memta yebiso solo ba prophétie monsieur longola appelle ba prière mais ndenga lobi ko bongo ba prière ndenga lobi bongo loko lobi za mamba wira biso moto prier wira yemo ko to pasteur amnene nga mo asambela nga za na témoignage vivant wira to zana ba frère Patrice bazana ma pasteur aussi les ma pata ndenga lobi bongo c'est bon mais za professeur kala ba ça là on peut déjà il y a 2021 est-ce que tout est bien ouverture il y a pas téléphone Ernie. En tout cas, nous en avons 20h minuit. Hein. Ah, 10 minuit. Voilà. OK. Référence et adresse les arabes. Métro Nîmes. Métro à Gare du Nord. Métro à Gare du Nord les arabes. Mais bon, là, les arabes, on a parité. Métro 14, métro 8. Bon, en tout cas, côté 14, 15, il faut dans l'année là. OK. Bino bata Paris, nde boyeba.
Non, parce que tout à l'heure, tu as expliqué, tu me dis, non, tu as dit ce qu'on a quand métro. Ah, ok. Tu as la gare du Nord, tu as ce qu'on a métro, tu as expliqué ce qu'on bateau. Na muto tu as junior, tu as yom ta yebi Paris. Donc, on a peine à zo yé la maman wana. Vous comprenez? Mais, na yebi au kiti na 15, au côté na 20, mais bakolo Paris de tibino, bakolo poton de bouyebi, na mabasino to laksaki. Donc, ils ont un département, na destination. Ok. Voilà. Caméra yango avant de chiter la dernière question parce que auto ça les a spécial Arena Grand Paris avec les rois. Là c'est notre blessé mais tu es de vendre. On a battu l'autre épisode ba on a posé juste une question par rapport à la question ba réponse. Tena ndimite leo na yaki pena mwasi nzambe na longoli ba condor au monte na bande na pesa ba titate. Donc lelo eza ba condor na bombi bango ti les 16. Oh ba pitbull, mauvais souvenir ba congolais, muta bien te, enyame. Donc tout na bombi. Ana yi pena mwasi nzambe. Bon, tout décortiquer après. Donc tout bino ça spécial wenge maison mère bande ko tout ya wenge maison mère semaine auto ya ba na fauteuil jaune boy. Donc on a concept oyo. Je m'excuse, les za pour installer ba tout bon la en Suisse. En Allemagne, en Belgique, en France, donc le 15 février, à Paris, la Défense, na Arena Grand Paris, place où on est en Robert, mis surtout aux Allemands déjà, à partir de 12h, j'ai mis déjà mon interview, et puis tout division en direct, comme d'habitude, aux Allemands, déjà bien avant l'équipe, il y a sur la vérité studio. Au dit, maintenant, on a lancé un message, on a dit que tout, bon, la biso, on assurer biso niveau de sécurité, niveau organisation, est-ce que oui reste dans maintenant podium ernini et parce que tu as un poteau c'est la ngonga donc bah tu bailler déjà encadrer ça bien et puis oui reste dans déjà na podium ernini précisément parce que oui qu'il y a na auto qui des concerts il y a Gims à Paris la Défense Arena donc 20h ma porte fermée 18h 17h 20h il mourra déjà na podium 20h pile à matiti 23h. Bon, biso côté biso va retard et zalara. On doit assurer biso on va sous billet le roi de la forêt en matin scène erni. Et puis côté sécurité ne toyo ka batu so ba ko beta maté to koya wana ba combattant. Bon assurer biso sécurité na niveau ni. Donc déjà na auto expliquer pour mamba bato balobaki et beta maté na pese na sans expliquer bon déjà que maintenant mutala musala na yazo sala. Donc ça là le roi de la forêt pas compatir na bateau bon souffrir za ko yimba prévani bandi mbongo ne compatir na bango déjà sécurité ils intati boy na profiter na pesa mbote pas pasteur Cardozo Fwamba donc pasteur Wanguya pena yinde tozela yepe na tchaki ya défi pour na prophétie Goma pasteur Cardozo Mwamba Fwamba donc voilà Galaxy Mambo et pas avenanga na Galaxy Mambo donc et pas Mambo Massia Mambo Massia ici cap tozarana ba mettre Dylan Amos les guerriers donc na pesi bino bambote sika bozali ya pichumbuku na pesi pe bambote Jabir un bon séjour à Kinshasa Gina Kalala bon séjour aussi à Kinshasa Bibish Kamba na pesi bambote et puis pourquoi pas Kevin Kamozona ya bale kito peso ba salam Bibish Kamba bambote na yo na pesi wana pe na profiter Flavie Panda garçon shopping Panda garçon garçon shopping jeune moi mutema malamu muninga bata Serge Kusakusa hôtel de monnaie pito mavungu to pesi ope bambote na bosa na pete na pesa mbote bato balinga rodi le manzaka yango bila kipula na pesi mbote ma Claudine Kinwa okomisa mbote pa yango bila kipula na pesi bambote yango bila kipula en tout cas mi gagner matoza vraiment et le roi de la forêt boye bibino moko makamneza vraiment la logique mingi donc en tout cas côté wana Masai production na président Golf Kizo la moté mama Mejeni Nzengele structure penda eza ya makasi et puis na se bande ko bango mona peke na ndenge tozalaki en tout cas bateau pena oyo bazaki censé ya hôtel mais mambo concert et tout bango va comprendre que ebomela so culture ba mission ya ba pays musu ba ya ba kozwa bazwa que les devants par rapport na biso ba moni les loton bazon si musique Congo drapeau congolais ndenge mati donc dans ce concert on est le bien pour ça concert il y a message juste ya paix il y aura des frères concert on a ils a vraiment pour na paix ya Esther et à relancer message moko ya paix bandeko pe kande to lobaki o combattant nani oyo a Monica koya olika à la PC
apesa so message à paix apesa message à paix pour na bande ko na so Goma est na so pays donc place ezawana et si ka to ko belela peut-être mbona tie yoka ezaka wana et puis le roi de la forêt a robandana premièrement na banzembo oyo aimba pour na est pays pour na Goma et tout donc mutunyo so zapi na drapeau na yo vraiment et ça abso bien zapi na drapeau na Congo attitude kandinga na sabo noir et donc attitude pena ya moi $, makasi mais en passant tozole là vraiment musapimo ko sokola relongité to sangana poto bundela mboka ko bundela mboka to kolongola lipeka moko te poto tika la mopanzi moko cela veut dire bato basala na boîte batika les mais mission basala te wana comme le wato buko to longola lipeka moko na nzoto moto donc yango ko monike il ko marcher te parce que ndeko mususu akoyipe ko sunga ndeko mususu pa ko tinda peta mususu eloko na epo sunga ta mususu bandeko bana Goma mais ta mususu za famille ya mission moko songolo eza passe po sunga peut-être po ndeko na ye mission na bango ekufa donc bato tout na micho de to sola mutu na mutu sa ka musala mutu moko akati musala te po Goma eza na guerre mutu moko atiki obima te po Goma eza na guerre mutu moko donc nana mutu te o aboyi ko sa musala o aboyi ko lia o aboyi ko déranger mo sina nzela o aboyi ko sepela na likula mo sina nzela po Goma eza na guerre donc na mutu mambo sala ka konera ko sala ba songi pe ba continuer ka kotonga donc to songi na mambo ko makasi donc ba garçon batonga bato baza ba songi ba continuer ko sala bato bana basi pe batonga ba continuer ko sala donc cela veut dire na mutu sa musana mais donc ça te passe ya Goma ko makana mutu a mission non donc mission n'a rien à voir na guerre ou de kana est mais toujours compatir quand même na bango et puis toujours na besoin mboka échanger donc on a ce jour on a en tout cas sécurité vraiment et aux makasi donc c'est un peu ça miginyema. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Très bien. Depuis merci. Batora ba vina so ba Frank Poutou na besoin. Oyo Frank Poutou. Puis ça n'a été trésor on aime. Ouais. On est masqué. Tout PC Mboté. Merci na bandeko tout baza connecté branché le vénérable grand maître choisi Matata na biso. Merci kulu tuni ngota na biso na famille. Tout PC Mboté na ba joueur congolais ba sala honneur ba toka pour na drapeau ya Congo pour na respect ba congolais libana mboka. Tout PC Mboté na Chancel Mbemba demi-gué. Topesi Mbote Silas Kantopa international joueur congolais. Topesi Mbote na Edo Kaimbe na Angleterre mwana mboka awasa la fierté ya mboka Liban ya mboka Angleterre et puis Topesi Mbote na Meshak Elia na minute oyo azo beta na kata Nantes. Topesi wana nyonso ya Nantes Mbote mwana mboka za wana bolanda de près ba congolais tout botre la biso na kin Meshak Elia sikoyo contrat na Nantes abeta na Nantes baba joueur congolais oyo ba obunda pour honneur ya foot na biso pour honneur ya mboka na biso chuchu debord mokonza mboka Nantes mais chaque Eliazara chuchu bozaka naye osala bibo kenda ko assister na ba match ou bien ba drapeau bo kenda cha mona mai na biso au point mais chaque Elia international osala honneur ya mboka topesi ya papi matalata la matos miroir d'Angola la Costa patron topesi Mbote sur Rolanda biso c'est moment la famille na Mbemba topesi Mbote na il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo carré Thierry Lubadika les cavaliers solitaires topesi Mbote na Fabrice Massamba Red Monta English Fada père la nuit na kati migenyema topesa Mbote tango de Fabrice na Fabrice Massamba Red Monta Massamba topesa na profiter na pesa Mbote na Fabrice qui t'envoie parking à Badjo. Très bien. Na Free d'ici douana na pesi na profiter na pesa Mbote pa ya Roger ni wa kiangana ya yo asomba
biye belé kolekanga quoi ya Rogeniwa boni basango ya dédonné imam Misingwangwa l'homme du peuple l'espoir de la République maître Tani Diaka le maître le plus pesé de sa génération et pourquoi pas boss Ibra stabilité financière banque centrale dit merci à Tony Lewa Adolphe Tony Lewa les passeports diplomatiques en héros à Tony Lewa ainsi que Pablo Kini le patron de l'air patron Pablo Kini de Pesho Basala Messi Kozali donc par rapport à image donc merci beaucoup comme ça na batutu balinga odi le manzaka Bonange Valentino na Dallas on te sali donc yoyebi par rapport à game Bonange Valentino il a la tête quoi voilà te pesi mote na Fabrice Massamba arrête de monter English fada pera ba anglais c'est-à-dire Fabrice Massamba arrête de monter English fada pera ba anglais Joël qui mutuna nanga na pesi mote comme ça Joël qui boyaya même mutuna Joël qui na pesi mote ya otala biso bon matampi vous milai bango tu batunanga ba matampi ba Joël qui na moto ba jogo matampi vous milai na pesi mote Joël qui mote na Gibaena colonisateur de la SAP monté Mayama Sylvie Baena to pesi mote na Gati Kokoli à bière des stars so ngola ta bien à Paris on va pièce rare au bat barana ngote Gati Kokoli à bière des stars à bière ami kenyi mananga Panama donc ma pièce rare au monde va bana bazayi wate Gati Kokoli à bière des stars ngola ta na mariage anniversaire ba elwa pièce au kuta na ngote oto sangana trona bilamba. Alors Gatier, c'est la différence. Donc tu peux s'emboter. Roi Bilamba grand calé à Mouka Kérin Tsumbo Jeff de Paris et Van Tumba aza patron à Kati en Vex. Aza patron avant d'aller en Vex, tu peux s'emboter. Maman Philbertine Samba moi aussi à docteur Samba mère nanga, merci pour tout. Tu peux s'y nego tumbo tout dans biso à Sénète pour moi. Tu peux s'emboter na El Bito coiffure na Saint-Denis. Tu peux s'y moter Ebisa Jackson Lumingo qui na bois qui est El Bito coiffure na Saint-Denis. Merci na bandeko tout bon dans biso. Tu comme une soupe émission de biso ezaki spécial. Merci beaucoup. Merci d'être là de la partie Thierry Monsanto et mise en place Thierry Monsanto. Mise en place Samuel Winer. Merci beaucoup d'être là. Samuel Winer sikoyo aye ko sala nini stage na société na biso na oyana na oyana Fabrice Makuba Fabrice Boga ya sabe stage Fabrice Makuba Boga Mwindo parce que Samuel Winer aza congolais abotami a Koliawa a côté biso demande il faut ça la stage ni na société na biso sur la vérité studio to septembre do abani stage ni de l'eau vraiment ole aketele mana ba coin peut-être qu'il y a un chic ba lobby à lobby ba migeni ma lobby bango wana aux entrepreneurs aux sala ma audiovisuel donc personne idéologie to cinq na bana ba congolais ou ba tala biso so na poser au sala stage visiter société za bino to sala ngo pona bino nde botala ga biso bo baxara un plus na kata plan donc boya loi Samuel ça stage ni carré donc to yambi to valider carré quoi bon na moni lo beso ça l'émission na kulutu na marketabu c'est marketabu analyser où est son état qu'ambassadeur de la paix à kobeta concerti côté mususu analyser où est son état qui artiste musicien on a droit au beta concert parce que on ça business naie parce que marqué guerre ils en Congo docteur OK musala moto pas que na ko sala na Amazon on ça musala preuve nga paye au migenyema na on ça l'émission na yambi paye aux apporter partout ça misala na biso na cadre business où est à kobeta concert mais so ito zoni côté ambassadeur de la paix na Congo pesate donc oui rana droit betate mais ba tumsu bazo finga ba tumsu bazo comprendre le beso le problème aujourd'hui que batuba et opinion comment déranger batu les opinions na son opinion na so il ko déranger mututé mais sauf que nga na part nanga ezaboué et surtout ngande na boya babenga na concert ya Fabricaz et la scène pas à l'aité ninga zape boya ebike ton TV yo mutu boye babenga lobeso na concert nini ya Fabricaz ouais na casino yo mutu décida et ta kenani na concert et bana kuna voilà et puis na concert la scène donc ba grand concert à minene ya yebi déjà qui a absent donc c'est quoi yebi déjà que concert au vie qui ko sansa bato nyonso ngamo pe na tali nazo mo ndio ba clean ngamo pe na kubwa na ngamo pe na bwa ngo pe bien mais kana Mikele
balika oboka mais place basa entraînement ezate donc siko pasi ne aleke na TV eza pena keko ayebi ke loko aza absent aozala te azotala siko baninga mosusu bakozala est-ce que bakontata ki lobeso même so yebi te lozo informer bato ya maison me babenga lobeso nasilisa zela nasilisa sikoyo stress wana ozokomprendre ndenge oyaka olobisa moto mama ndenge wana baconcert esili takoki boka ne mpe ngunda na concert ya papa chéri ata concert avina biso mopao aobeta ti aoki boka ne mpe ngunda kuna eosale bien boka cri na ye moto akobwakela azali jamaïque aza na mboka makasi oyo jamaïque abwaki te wasabo moto aobwaka donc en tout cas mes condoléances na ye biso le 15 eza samedi on a besoin de distraction donc c'est un peu ça mais quand même il y a les gars na TV za musalat bato babenga ipe lobeso bata winye musique à maison mais ça m'a bête so babengi mais est-ce que bon donc ba décida ki on ko sa bato bende chez bino bato à maison mais babenga ki ya boy ndiko ya ai singa na message marambo to na riboy loba bato à maison mais so babengi ils ont dit les manzaka te parce que ils ont décidé de courant te obi bato musu ba yete pona wa neti se le on ira ya te pona yo te se le ko to ya te po ye ko to ya pona nga makasi ba donen ba ya te pona nga ponga ndina bona sala ni odile pom ni ozino dile poko mana pom no dile se ko manka o rando ko na pom nanga so so yete za pona nga ndeni parce que ngani na bona nga mo bona na telemate na ko finga mutu na nga mo bona na yete na manka mutu awa leki yo mote ke bato balobi mabe po ya lobi nga lobi za ba propos na ye mais qui absent na épée na concert yango pe ko lobise makambo ndenge wana ba reporter mais yo na idée te ke ya mbongo batie pour na promotion ko kende wapi donc pour na yo zo ba te ke promotion mbongo batie na promotion ils appellent matanga mususu o gocha na orchestre o gocha na mitwa bato ba yozela ba mbongo na bango ezonga ba o ba mise mbongo na bango pendant que matanga ekunini mbongo ezalaka na nka na guerre mais quand même bato mususu ba oto sa ba misala na bango ba concert beti donc guerre komika na mboka komi tour awera. Donc il y a une analyse on a salité que ba doit auto beta pe ba concert pe jusque là pas ouera ba concert monsieur le même samedi auto le bavina biso ko faire un concert na Londres on a bien voté donc il y a un gars parti au journaliste a une question journaliste a une question et ça c'est absent il y a on a le bien là qu'on a absent na eloko et ne commissaire mutema bongo parce que ndeto solana samedi on a ouera beta ga imoti na Londres concert kozala bonne ni bido botanga ya ouera. Cela veut dire que mutu aza na manka na kati ne mutu akoyo pisa ba propos ndengwana parce que yo zo mona guerre ya Goma mais kaka na Goma on est na guerre pour batu batia ta infra il faut infra mo côté na maison mère pour qu'il ne pas soutenir bande comme ça ta ya Goma te pour biso pe toza ba bon vivant pour to laisser ba famille biso faut infra côté na wenge pour biso pe to lia donc toza bo jusque là toza pe na batu ba na famille so ba zobela donc biso pe to kufela ba famille biso non wera mutasa ke lelo biso ozimo infra to sutumbe pe bande ko so bakisi to sombe pe bana to koti pe bana biso classe yo tali siko passe na biso te yo talika ya musika na este na Goma so to landeli be balobi bazo bawo ezene loko bango bawela mais siko wera wana à part ne to za bo to kufa boy siko wera mutasa effort to zata aspirine na obikela yo tali liwa na biso te otali liwa wana te yo lobi parce que tant déjà ba concert ils la annulé otali liwa oyo memite na charge ya perte bato basomba billet ya ba promotion ba osala monga bato ba louer les salles poza pene ya da forme liwa mususu mais nenga masasi te donc liwa ya mutu ko telema pour ya masasi za mususu wa peza liwa mususu ya souffrance ya raisonnement mutu mbongo na kotisaki il faut concert ebeta pour récupérer concert ils annulé ye pas kufi déjà donc c'est que ba bien surtout sans sera ba liwa ngo. Merci beaucoup. En tout cas, ça arrive ma bête. Mais à Boston, qui nous ont animé parce que les autres sont là-bas, ils sont en train de travailler. Merci na passage dans yo. Ça, moi, te remercie, mes gagnés, moi, le 15 février. Donc, c'est le retour du roi. Acheter ton billet si tu n'as pas acheté. Donc, habille-toi comme il se doit. Il y aura des booms et des tonors. Donc, ne restez pas à la maison. Donc, venez nombrer, amenez aussi les gens. Donc, nous, on est là, le 15 février. Donc, oui, rançon, on va livrer concert dans la musique à maison mère. Donc, bango tout, bazala déjà mercredi, tozana bango. Des temps bapé mamouké, j'ai dit, bah, c'est préparé. Pendant qu'on répète, il y a coulisses, il y a deux dans Kanding Zalara. Et puis, samedi, toyoana,
mutamtu yaka na attitude na yo. Donc voilà, quand tu lobby eza na matanga musique et betara eza na fête musique et betara dans eux qui peut plaster to compatir na bata Goma to sambela peso nzambe makasi et donc nde to lobby ko na église bo senga mabonza te pour to za matanga na Goma. Très bien. Merci na bandeko tout balandi biso. Nabo sengo bo club des stars de Weranson. Efrador la fraîcheur Panza Image, Junior Dior Panza Image, Bienvenue so papa na Gracedi Panza Image. Pierrot Tumbo poto na poto Panza Image, Élisée Bokota Skan Bambote Nayo, Bassman Kinganda, lui c'est mon préféré depuis jusqu'à aujourd'hui. Papa Alain Milongo, j'étais sali et pourquoi pas topé sa pembote na le monde des Tano, ma belle, donc le monde des Tano, ma belle beau contrôler toujours base. Donc na beau petit dire merci Mbadinga, j'étais sali à passant, les journalistes par excellence, na pesi topé sa pembote makasi et pas ya Eloise mon pata c'est maman na exaucé Gladi on te sali Alvaro Diogo Bambote na ici Kozali et merci beaucoup comme ça na batutu balinga Odile Manzaka Nathalie Pena Mopanzi à Mirogène Tseka na peso Bambote 200 personnes Nasuka obi nga sa boté na respecter na lobana pona yaki na kimwasi nzambe. Donc Mirogène Tseka to peso Bambote Bambote na yo makasi yagi basket yo yebi. Merci. Merci na bandeko tout balandi biso. Merci na bino tokuta na bino balasima soki nzambe azongi te restez connectés, restez branchés, on est ensemble. Merci.